mokila lelo bandeko tout ezotourne autour ya mbongo. Bato bazolinga bato susu vrai amour te. Na ba couple, na ba famille na biso, ba camarade kaka mbongo. So ozolinga nzele akolukaka ayeba kaka wana question magique. Papa ye osalaka wapi yo? So olobi osalaka te kope kufi. So osalaka lisolo ke malamu. Biso pe mibali so ozolinga mwasi tokoma pe kaka ke oyebaka so mère yango soit asalaka mwa commerce soit asalaka. So asalaka te ozomonaka oyo tina kwani. Bamasa pe soki ozwa na lar au téléphone tout le temps. Abika ye soki aza nango kitoko andobimisa biso to bandolande mama makambo so na ana ma problème a odefisanga donc bato baolanda bato na benteke. Même na ba famille na biso. Soko pesaka omona na ba téléphone na yo ba message boni olamuki bien on a nyonso intérêt. Mais bato bakelela tout na bango bazoza suna bato te. Soko zani eloko te nani akolinga yo na famille na kotia oka okozwa mwasi ya malamu wapi surtout baso bozomonana ba kitoko wana bosana basi kitoko bakomi ba matérialiste moko donc azolanduka kaka mpona intérêt poza nango soko oza nango te alingelo akenwa mokili oyo mabe yango na fo tosalaka mpe bankete tout autour na biso toyeba ese bato nazalaka na bango balandaka ngaka mpona la mpona bintérêt parce que ça ne sert à rien un jour mpo kokelela soki yo bato balandaka mpona intérêt omoi te kotikalaka yo moko mokolo okozwa problème alors il faut tosala keba